Ingeta, la famille Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, koya kola la kolamuka, na ya somo, koya kola la kolamuka, na ya kilikili, koya kola la kolamuka, na ya koinda, koya kola la kolamuka, na ya kubeba, kande to yip sakabino, sava inda, ezo inda nango, nandenge moko, ya somo, pinza, mingi, makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yeb sakabino soki ya koloba ezali nakoya soki ya koloba ezali te, en tout cas na ko préféré nanga na kimotema nanga malamu na vanda nangai. Mais ce qui ba dossier ezali ba circonstance plutôt ezali ba situation ezali, en tout cas bo monanga na petenyo so nakoya lelo na ye bande konanga na ye na dossier ya ye moko Cindy le cœur, affaire BBL ya Cindy le cœur bande konanga makambo ezali kande na yeb sakabino na Congo na biso tolala katolamuki na ba dossier na Congo na biso tolala katolamuki na ba situation na Congo na biso tolala katolamuki na ya somo, na ya koinda, na ya ko bebisa. Avant na ya kokota na mozindo ya situation wana ya makambo ya Cindy le cœur, nini ekomeli Cindy le cœur après BBL na ye ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota pinza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Nazo Kazadi, na système moko pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. La famille, les lotoye na dossier, ya Cindy le cœur, affaire BBL. Kola la kolamukana ya somo, kola la kolamukana ya kilikili, kola la kolamuka Cindy le cœur, asalisi BBL bande konanga, makambo ezandenge nini, dossier ezandenge nini, et salama kipe ndenge nini. Avant na kota kuna la famille, tolandana no sport, na zozonga sima, le temps pour moi aussi, na mela moi mai, pour que na zwa makasi surtout ya ko continuer analyse na bisoto landa sport et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, dolo
pe sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo ona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand des naïbs sarabino batte la santé na yo. Ce que ko batte la santé na yo te mutu mokote akoti kala ko batte la santé na yo te. Yango eza toujours ya motu ya. Eza toujours ya malamu en tant que mutu. Ce que monike na nzoto na yo ozomi yo ka biante. Malamu benga Gavker na lumbangu aya ko sunga yo. Gavker azawana azo sunga kabande kuna biso nyonso oyo bazana problème ya santé. Hein? Donc, ce que monique na nzoto na yo, en tout cas, bien eza bien te. Benga Gavker. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu abari njema. Gavker aye na ba solution ya makasi concernant makambo ya mabota. Ba couple belé lelo oyo ba kabwani, ba panzani, ba zalaka lisusu te. Mobala lobinga c'est fini. Moi si père lobinga c'est fini. Pourquoi? Parce que il y a pas de mabota. Yango Gavker aye na ba solution concernant makambo ya mabota. Donc bande kona biso nyonso o bazana problème ya mabota. Bomi tungisa te, bobenga kaka Gavker na lombangu akoya kosunga bino na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Sans plus tarder la famille, en tout cas kane boyebi mama Etoiline alingaka toujours azala na mwa iloko moko boye pour que akota na mozindo. Nazo tiela bino nanu maloba ya ndeko na biso moko oyo azobeta lisolo pona Cindy Leker tomoni makambo oyo ekomi mwa ebele sur les réseaux sociaux surtout hein. Balobi mingi pona Cindy Leker mama Etoiline ye de son côté akoloba nini. Bakoko fine bino bolandaka Etoiline Nes TV. Awa boko ya koloba nini. Boko kote la mama na bino to boko kote la te tolanda nanu voilà sali bébé bova na kimera bok le bino matière ba photo ya kala e fuite ba lobi te Cindy le cœur au sali bébé avo zakana simabuite bova na kiche liboso na kala to mona ki Cindy na 2024 azo yemba en compagnie na mobile ne kofie le mité kasi na 2025 ba photo ya mbinga e fuite ba bité Cindy o comme tourna pelingi ndo amunene o sali sisima eza BBL en tout cas la famille au photo à Cindy le cœur na 2009 mais biso na kada matière na kada bato ba lukaka toujours preuve à l'appui to ko bok le bino ba image botala oyo ozaki na taille ne 8 naturel ma vimba kina noté basi miso bazaka na kati ya libala vimba kana mais Cindy ko vimba kaka ya siba en tout cas courage bo pe se ba vile bino commenter bon on dit la famille est-ce que vraiment ils a BBL au BP du cœur parfois Cindy le cœur parmi pessin tout na sport a commencé la bas squat tu te midi pourquoi yango na comme na taille 8 ya boye en tout cas la famille est-ce que vraiment ils a BBL pour BBL les ala ka boye ou bien sa taille naturelle ya sport courage la famille ne robok les bino matière courage. Mama si asali bébé bova na kimera bok le bino matière ba photo ya kala e fuite o balobi te Cindy le cœur au sali bébé avo zakana simabuite bova na kiche liboso na kala to mona ki Cindy na 2024 azo yemba en compagnie na mobile ne kofie le mité kasi na 2025 ba photo ya mbinga e fuite ba bité Cindy o comme tourna pelingi ndo amunene o sali sisima eza BBL en tout cas la famille au photo à Cindy le cœur na 2009 mais biso na kada matière na kada bato ba lukaka toujours preuve à l'appui to ko bok le bino ba image botala oyo kina taille ne 8 naturel ma vimba kina noté basi miso bazaka na kati ya libala vimba kana mais Cindy ko vimba kaka ya siba en tout cas courage bo pe se ba vile bino compter bon on dit la famille est-ce que vraiment ils a BBL au BP du cœur parfois Cindy le cœur parmi pessin tout na sport a commencé la bas squat tu te midi pourquoi yango na comme na taille 8 ya boye en tout cas la famille est-ce que vraiment ils a BBL pour BBL les ala ka boye ou bien sa taille naturelle ya sport courage la famille ne robok les bino matière courage. Hey mokili eza na makambo bandeko na nga mokili eza somo okonda mabe oya munene mabe ozwa taille mabe ozala na taille te mabe osala boye mabe wana ezalaka makambo mokili bon kotala Cindy Leker nalobaka toujours ezalaka na ba âge otokendaka nango ezalaka toujours na ba âge moko oyo mutu nyonso soki peut-être na kokola na yo ozalaki munene au moins batu mosusu ki bakoti ba 30 ans bakomi kokota 40 ans batu mosusu bakomanga na bango kokonda azana ye maladie te azobela te mais akomi kokonda osala pe ba régime te azokonda
ezalaka pe na bato mosusu abandaki kokola na ye muke tango pe akomi kokota na ba 30 ans akomi kokota na ba 40 ans bomoni pe mwa nzoto ekomi kofungwama bato mosusu bazalaka bongo mosusu bokoya komituna ozoliaka nini ozosalaka nini makambo koya munene mosusu ezalaka makambo kolia te makambo pe ya kokonda mosusu ezalaka makambo te keno ozobela ezalaka pe age pe esalaka bongo kotala pe taille ya Cindy Lecker ndenge akomi lelo na ndenge azalaki kala mais c'est compréhensif quand même Cindy Lecker tomba bando vivre parce que na bata onyonso bazalaki mwasi na mobali na Koffi Olomide mais ki bo mwasi na mobali na bango ezalaki neti ki makango ezalaki nango officiel te neti ekomi lelo bino moko boyebi omoni basi nyonso basi o bazaba makango ya batu tango na oloba bayebi ezalaka na souffrance ya makasi soki oza makango ya mutu makango wana ozala ta keno mobali wana aza na mwasi te bozaba makango yebi keno ndenge eza boye ata soki bato bamoni biso ekosala ngai eloko te pourquoi parce que aza mobali ya batu mais soki ezaki makango oyo ya koloba keno mobali oyo aza mobali ya batu likolo nango aza mobali ya batu likolo nango boza ba star moi souci wana ezalaka mais tango koma yonde okomi mama ya palais yonde okomi première dame yonde okomi numéro 1 ce qui est compréhensible mutu nyonso pe du cœur soki pe du cœur ekoti na vie ya mutu nyonso achangeaka toujours mutu nyonso akomaka toujours akomi kongalangala mutu nyonso kitoko ekotaka mutu nyonso mwa munene ekotaka ce qui est normal donc na côté ya Cindy Lecker nga na côté na nga na côté koloba pe du cœur penza esali likambo na ye parce que kota la Cindy Lecker ata ya kala tango Cindy Lecker abando yemba ipa ya papa na biso cool matope déjà zalaki moi sa forme zalaki moi sa taille c'est parce que quand nzoto ezalaki moi muke soki totali pe ba nzembo na ye ya kala tango akota ki na quartier latin tango azobina kabinaka wana tantalanta ba nzembo ya Cindy Lecker ba kobina Cindy Lecker mais soki totali nzoto ya Cindy Lecker mutu oyo penza aza na miso alingaki amona keno aza mwasi moko aza na forme aza na taille alors na batan o nyonso tomona ba photo ya Cindy Lecker tomona mais quand même Cindy Lecker azalaka mutu moko a taille mais lelo yeko sala keno pe du cœur yeko kota yende mère a parler yende azo gérer ba situation yende azo gérer kama kambo c'est tout à fait normal mutu ya munene siko bino bokanisaka keno soki mutu avimbi sima eza kaka kosalisaka ba BBL eza na batu mosusu ba BBL eyaka naturellement et surtout semence ya mobali eza na ba semence mosusu oyo evimbisaka mwasi sima yango ezalaka toujours bien bino ba mama obali oza na mobali na ndako ya libala yebaka biloko nini okoki kopesa mobali na yo pour que esala keno yo pe de ton côté moi taille moi forme ebima soki yo mwasi oyebaka biloko ozolambelaka mobali ka biloko kokauka batomso kaka ya kokalinga mobali opesaka ye légume te sikoyo obando s'attendre na ndenge nini keno semasi na ye ekoya kovimbisa yo okotikala kovimbisa yo te mais mobali soki oyebi ke ndenge eza boye na kosala mwa musuni na kosala mwa légume mwa bafruit ezangaka te biloko ya protéine ezangaka te omona pe semence na ye ekoizala ya protéine tango zo ya protéine na côté na yo pe beauté ozongala na côté na yo ka ndenge boyebi bandeko nanga okomi mwa kovimba okomi mwa mwasi ya taille basi ebele na bandako mabala tomona basi o baza penza baza heureuse plutôt na bandako mabala otali pe avandi penza na mobali na ye bolingo ezali parce que mwasi soki aza na bolingo azwaka soin ya mobali mwasi soki aza na bolingo na oloba bien mwasi soki aza na bolingo une femme qui se sente vraiment heureuse na ndako na ye ya libala azwaka soin ya mobali na ye mais mwasi oyo azesentiraka ke aza heureuse te azo se sentir neti mutu moko lelo akokufa lobi kuna kokufa te mwasi wana soki aza heureuse te akozwa pe soin ya mobali te ezalaka bongo yango bomonaka basi mosusu akomi na ye kosalela mobali ka bandakala omi kosalela mobali ka bamakayabu batomso moko akokalinga mosusu alegima mosusu asali ka sauce atie kuna alobi alia sikoto mobali pe azolia makambo pe ya malonga eza te yango bomoni mwasi azokauka na ye na ndako ya libala ezalaka bongo. De l'autre côté, papa botiaka basi na bino à l'aise. Parce que soki otie mwasi na yo à l'aise, yebake akozwa soin na yo. Soki olingi mwasi na yo, valoriser mwasi na yo, akozwa pe soin na yo. Tango basi mosusu tomonaka babimi libanda, mwasi moko forme, mwasi moko taille.
otali boye okumisi nzambe ezala batu mosusu oui bazokende kosala ba BBL baza la forme mais il y a d'autres femmes aussi bazana ba BBL naturel wana mutu nyonso basi la plupart ya basi bazalaka basi moko forme surtout basi o kanga bango basinga eta na loketo to bazalaki bana mike bazalaka toujours na forme kitoko siko forme wana soko okutani pe na mobali oyo alingi yo pe mwasi oyebi kozwa soin na ye oyebi kolambela ye biloko ya kitoko yo pe de ton côté au moins pe forme wana ekomi ko zipama ekomi ko fongwama ekomi ko kende bien ezalaka bongo donc na minute oyo nga penza na kondima te ke non eza BBL eza nango BBL te pe du cœur Koffi Olomide pe azosala musala na ye mama si azolambela Koffi Olomide biloko ya kitoko yango ye kosala ke non lelo oyo mama si forme taille abimi penza kitoko mwasi nzambe otali boyo kumisi nzambe eza mwa bongo na système ya bongo babilo mosusu bandeko nanga eza na bandeko mosusu bayebaka na bango te bandeko mosusu bamonaka kaka il faut na kende Turquie basalela nga BBL il faut na sala boye nga nazala pe mwasi ya taille nazala pe muluba ya taille mais taille wana yo mobali tia mwasi na yo à l'aise tango zo tia mwasi na yo à l'aise na ndako mwasi pe de son côté akoyeba keno ndenge eza boye il faut na lambelaka mobali nanga pondu natia mwangu bebele il faut na lamba ka légume boye natia ka bangu bebele il faut na salela ye ba fruit boye e sala boye e kende bongo ezonga bongo omona pe na côté ya mwasi pe forme komi kobima mwasi pe akomi kongala beauté pe komi kobimaka ezalaka bongo mais soki beauté ba mabala ebele o ezana ba problème basi bangalaka te ata soki mwasi atie maquillage ndenge nini akongala na ye te akobima pe kitoko te pourquoi parce que na motema na ye eza na ba situation eza na ba circonstance eza na makambo mais libala oyo ata soki boza na mbongo te mwasi aza à l'aise omona mwasi akobanda kongala omona mobali pe de son côté ata muke o baza nango ka bazolia bayebike toza na biso na pédicure baza na bango bien bavandi na bango bien ezalaka bongo yango bandeko nanga na eko profiter pe pona koya kopesa moi conseil je m'excuse na ba couple ndenge tozo bala naka soki omoni ke oza na yo prêt ya kobala te to prêt ya kobala te kobala na yo te eza la pression ya famille batia yo pression ke okoli il faut bala il faut nini kosala ngo te pona osepelisa batu te bala soki omoni ke c'est le moment c'est le temps ya minga na bala o bala ezalaka mwa bongo na système moko ya bongo voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo ya makambo ya Cindy le cœur affaire BBL ya Cindy le cœur bandiko nanga nini ekomeli botielanga ba j'aime partage na bino ba commentaire ezanga kate ekosalanga malamu permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine ciao.